Des bandes à London TV. Banana botama moninga mutu congolais quoi. Akata moninga mbeli. Ndenge otelema bakani ko kata yo. Ozana zemba pasoli bazwi mwana wana. En tout cas vi wana pona biso to mwana. Des bandes à London TV. Bana komona ngo bondo. Babomi au moins 9 personnes d'être information et puis bazwi batuana ba timo libulu ba kundi pe bango mbala moko ale babomi banda kuna ba. Des bandes à London TV. Ngana mona pasi moko ya makasi ndenge nazabwe naza témoin vivant ya Nzambe. Yango wana na yoka soni te kokubisa kombo ya Nzambe. Na ndenge bakati ba majoro na mutu, na ndenge bakati ba colonel na ba mutu, bazo mema bango 5 FARDC. En tout cas maweza te kutu ntaba ou bien ngulu. Mbwa azana valer ke. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous, abonnez-vous. Bakati ba mwana bazungi na bango tiki. Ngana miso ngana zo mona. Balobi tumekimi zonga okeno zonga misala na bazongi kuna bake bomaye. Kemo pe biso en tout cas to ikuna pe pozona biso. Ndeni to ko komele. Nzambe za capable ya kozongisa bino biloko na bino même fois 100. Bino kutu bobungisi eloko malonga te. Eza na mutu moko abungisa eloko malonga. Job. Vous comprendre? Job abanda kolomoko bayebisa ye bana na yo kote abanda dikole na komela. Bakwe bakufi. Bikwele na yo ekufi. Ça, au lieu de faire katika chawa et kamasuka ya bro.
tokobandana na kobondela oyo toyebaki teke tokokutana kolala kolamuka eza liwa ya ndambo eza bato nyonso te bazwaki ngolu oyo tokomeka kobondela elongo wana topesi papa Nzita abondela tobondeli l'éternel Dieu tout-puissant tokumisi kombo na yo po tozali nzambe yawe oyo obateli biso banda ntongo nzambe ozalisi biso misika oyo tika ete kombo na yo ekomisama yo lobi na nga na Jean 15:5 nzambe nyonso tokosala esenge to asocie yango to asocie yawe na kati esika oyo molimo no mosantu eza na biso début jusqu'à la fin yawe nyonso tokosolola totika wana maboko na yo totelemeli nguya nyonso oyo ezali ya yo te ezala mosika na esika oyo na kombo na Yesu Kristo amen amen tokozala kotya itambe te tozwaka mbela ya mama Jeanne nde tosemobilize bino mama Jeanne tokoki kotala yo moko te mama Desité toya kotala ye na quelques familles oyo bazalaki na baproblème oyo boza nango bavictime me ndenge tobaka mingi tokobanda boye te boyebi slogan na biso soki nalobi te Fondation Emerance Lenge viva 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 Fondation Emerance Lenge viva viva Fondation Emerance Lenge viva 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 Fondation Emerance Lenge viva 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 ensemble pour notre social. Merci. Na ndimi déjà que toza famille na ndenge bomoni biso lelo awa toye ko accompagner chef de l'État. Toye ko accompagner na ndenge nini? Pourquoi? Parce que na kati ya ba programme ya vision na ye azobunda pona social. Biso nyonso toyebi pasi bandeko na biso ya maluku baza na yango mikolo oyo. Sécurité totikeli bakonzi. Mampinga na biso, ba policier na biso bakonzi ya mboka bao batela yango. Mais libumu pe azosenga. Ndenge toza na bino awa na commune ya Nsele eza bisika ya bino te boye neti bato bauti bisika bozalaka bisika ya commune ya Maluku kuna na souci ya situation sécuritaire eza na mwa kokoso nde tomoni tokotika bino boye te kuna nde bilanga na bino ezalaka kuna nde bibwele na bino ezalaka me ndenge bokimi botiki yango kuna na manière ya kovivre na Kinshasa na nini na commune oyo bozana yango puisque Maluku pe eza na commune ya Kinshasa tokotika bino boye te nde tolobi lelo toya kotala bino toyeba pasi na bino ezala pe pasi na biso muke oyo mama Emerance amemeli bino tozwa yango na neti ya famille eza muke me tozwa yango kaka boye eza signe kaka ya partage ya douleur au bozana yango mais et contribuer pe na manière ya accompagner chef de l'État. Pourquoi? Parce que eza na kati ya programme social nde yango wana toza na esengo mingi koya ko compatir na bino tondimi déjà que oyo topesi ezaka bandeli na suka bakonzi bao baotala biso bao bakomona bakolanda ndenge toye kotala bino bakoya pe après bakotala pe bino yango wana nde ezalaki ya koyebisa bino ke tozo partager na bino esika moko situation bozo lekela yango mikolo oyo me nzambe ye moko nde aza na solution finale mpona likambo wana. naza nango na kokapenza koexplike situation yango te lokola mibali baza wana bango nde bakoka koexplike parce que ezosala mabe makasi lokola mibali baza na bango mibali baza na endurance
toza na papa na biso baza na bakoki koexplike. Pardon. Ok, merci mpona kopesanga maloba ya liboso na kopesanga mama Emerance. Merci mingi na ndenge asorganize mpona kosala effort ya koya koluka biso esika oyo toza na lie ya refuge. Eza n'importe qui te komonisa motema ya bolingo ya ndenge wana mpona koya koluka biso nga nde mobali ya mama Jean. Ntango nazoloba na bino wana nazomona motu te na kati na bino, naza na probleme ya miso. Mbankana ele sika oyo biso tofandaka tomesana, toza na bandako na biso, toza mpe na misala na biso tosalaka. Alors situation eleki kuna eza vraiment ya somo mpe ya mawa. Donc ti sikoyo eza na kokoba kosalema. D'ailleurs awa koyelisa koloba kutu kopesa bino information oyo elekaki lobi na ndenge babengaki biso ya 9 morts lisusu oyo babomi na mboka moko pene ya Moutienne. Donc so uti Mbankana ozoya vers Kinshasa avant kokoma mai ndombo. Mboka wana komona yango Mpondo babomi au moins 9 personnes nde tozwi information. Et puis bazwi bato wana batimoli libulu bakundi mpe bango mbala moko ale babomi bandako na bango. Biloko ya ndenge wana ezosala pasi yango tomonaki ke moya ya kofanda na te eloko ekimisaki biso lisusu parce que on ne croyait même pas que na Mbankana makambo wana ekokoma tobandaki kodute mpe kobude yango. Mais un certain lundi ya le 8 masasi ebandi kobetama na Mbankana de 16h à 19h bato mibale bakufi sur place. Biso toza na nouvelle cité ya Mbankana likolo, Mbankana ya kala eza na C. Tozuka ba coup de balle, ser moko abenga na telefone mpona kotuna kopozenga question. Ne tozuka makambo nini ezosema kota prince bino toza kota prince kuna. Nga lobi na yebi te bino boza na se bato bokoki koinforme biso. Esika na telemaki na mwana nazosomba unité, mwana moko intervenir ayebisi nga bazobeta masasi makasi na se. Ntango tobandi koprogresse mpo toutaki mama jeune azalaka na mwa pharmacie na ye na quartier biso tozali. Tei pharmacie ezalaki 16h ye kutaki na papa tokanga tokende ndako mpo movume ezomona bien te. Donc ndire nzambe ndaki aloba eloko wana. Ntango tolandi ye nsima na ye tokoti na veni na biso tozoka siko masasi na se. Wana lundi. Mardi ya le 9 na 4h du matin masasi ebandi lisusu. Bato mosusu bakufi au moins na butu wana 5 personnes ya mardi. Alors tokokai su ko supporter te nde yango tosala eke mercredi ba coup de balle tango ebandi tozwika bana na biso tokangi ndaku tobimi to débrier transport nde toyeko mata totika biloko na biso nyonso na ndaku. Mama Jeanne kutu atikala kozwa même bakisi ne na pharmacie te tikala bongo o tozozo information kutu bakomi koyiba même na babiloko na bandako ya bato. Alors ezopesa biso pasi. Donc situation est vraiment ya pasi ya kosakana te na Mbankana. Donc nde toyeko bima kaka nde bozomona biso ndenga na za boina lipapa. Donc situation est vraiment ya pasi makasi. Donc nazoko quand même expliquer pe biloko musute ndeko aza ba musu baza ba même pour compléter musu toza pena na émotion. Toza vraiment na émotion. Alors eloko musu lisusu oyo comme ils appellent compliqué oyo kopesa biso moyen pe ya kozonga kuna sikote parce que conflit wana eza entre ba ethnie mibale ba teke na bayaka. Biso tokenda kuna na cadre ya musala to sepe na esika to fanda. Donc situation eza toza pe ba autochtone te biso pe toza bato tokenda kokende. Bato bazobundisa bateke baza na ndenge na bango bazofile na bato na bamboko bango basi bazwi. Bateke ope baza sur place na bamboka onanu bato wana bazwi te ezokoma compliqué parce que bakomi même ko préméditer ko sala bato mosusu baza pe bavena na bamboka na bango na ndenge ya mabe. Ndenge ezoyoka na même na ba poison pe na biloko mosusu. Où est comme insécurité moko et puis conflit oyo kozwa tango mulai ata soki l'état sali ba effort ya ko maîtriser situation ke bitumba wana esili mais bateau mususu bakotika na bisika na baza toujours na insécurité ya makambo mususu yango moni situation tozobunda nango oyo sali ke to ya komona yango wana. Merci. Merci maman pona maloba. Biso toza ba refuser wa pipo to wuki bisika boyebi. En tout cas toza na page makasi. On a passe. Le tozo ko mener vie moko na recherche auto vivant.
toya na mbakana tofandi misala na biso wana mais komona banana botama moninga mutu congolais kwa akata moninga mbeli ndenge otelema babani kokata yo oza na zemba pasoli bazwi mwana wana en tout cas vi wana mpo na biso tomona moke yaki kokoma ndenge papa alobi le 8 wana en tout cas incendie yaki makasi na makana nde leta alobi bobima nanu nde tobimaki na Kinshasa awa tofandi na bandako ya bato ata soki olati keti na makolo olobaki ozwi ya ndeko oyo bazali na ndako nde mama alobaki eza na fondation oyo ya mama ezali Emerance nde yango toye epa na bino en tout cas botika biso te bosoutenir biso na pasi oyo toza na yango lobi babomi tozomona ke bitumba esili ndeko babomi Pasteur Abraham akimaki ndenge biso tokimi balobi bitumba ekimi zonga okende ozonga ya misala na azongi kuna bakeboma ye ndenge mpe biso en tout cas toyebi na mpe poso na biso ndenge nini tokoki komene oyo nazalaki nango nakoki obakisa nde yango wana. Merci beaucoup pour la parole. En tout cas, ma mémérance, vous allez vraiment la bienvenue. Ils sont pas mal de Bilimbanka, le Belakinzono. Parce que vous avez un mot qui est séni. Ils sont le coup qui mis à sur la Kinzono. Tous allés qui surpris. Dimanche, Moko Boye, il y a pour ceux de Kikuna. Mindou qui est au bêta ma balance roquette. Balance roquette et au bêta ma mboka Kinzono. Alors que na Kinzono nous allons faire des. Mais par DC, avec ce que tu vas bêta va gérer. Bêti balance roquette. Tu as vu bateau et bomité. Oyo bakimaki na bazamba biso ba misusu to batamaki na ba toilette et après to lukinzela ko kima to sundola kinyoso. Finalement to baté ba soda wana baza guidé par qui nani a informé bango baya ko bombarder mboka Kinzono soit disant bazoki ndiko yoka ke Kinzono tout le monde aza mobondo et pourtant si to kenda ko kende kuna to yebi pe makambo wana basoda na lobi to ko bombarder Kinzono parce que ba informer biso Kinzono bato nyonso kuna bazaba mibondo biso to kimaki vraiment mboka wana na ba 6h30 parce que ba balance roquette kuma iko beta ma depuis 5h 17h to yebi bato ba profiter ba misusu balance roquette ekuti na zamba kundami wana poli wana ba misusu ezo panza na bandako mais pourtant c'est qui force mususu na kati ya mboka wana bayeko yebana erba tutani nde ba armée s'arrêter bango bakei par DCP à récupérer mboka biso to kimi sans compter ba perte ya ba vie humaine wana alors okima to kimi wana teko koma na cela to kalma banda plus de 30 plus de 20 ba bakima ki biso ba yambi ba wana soki bomuliki moyen simbite boluki soki ndenge ya covid mais koyoka ke maman Emerance a makambo ya social, la valeur humaine, fait entrepreneuriat. Biso ba misusu toza vraiment attiré ya koyoka sango malamu wana pe oyoka mwa ba posa na biso. Kuna tosala ka misala netinga la ingénieur agronome na kenda kuna pona misala. Naza apiculteur na sundo na miel na boko la banzoi eza kuna tirelo. Bosiko na oya nango kotoyo ndenge ni. Na sundo liango kuna yaki nango pe tuli parce que marché pesate donc to komi koluka to ko vivre comment alors association ezota makama social lokola ya yo ma Emerance et za la bienvenue to apporter makambo biso to yebi d'ailleurs à partir de aussi ba contact il y a ba terrain par exemple la beaucoup BT mais ba terrain ezali to ko louer ngo nini to za ni matériel ni intra to ya ko sala musala ya ndenge nini wa donc opportunité za déjà ya ko démarrer awa ko sunga même ba misusu wa ngala ndako na plus de 20 na ko yamba bango ndeni to zo kabole loko moko difficilement nzo kande de loko lobeli makama entrepreneuriat ce qui na monter mon activité en maraîchage awa na ko engager bango nyonso mais d'œuvre puis na 3 semaines pamba na ko produire ba légumes
oyo tozoteka mpe kolesa bango sans ke tosentir difficulté. Mais appui tokozwa yango wapi majane nakoyebisa biso antoka azalaki flatte na wuti mosika kuna naya komona yo soki peut-être okoki koyoka na sens wana na appui na yo tosunga maboto bazala na komema sango ti na plateau tokoki koenregistre même 500 couple oyo nayebi bisika bakimeli alors bayeba ndenge nini soutien ya mamemeras ekoki se faire sentir na plateau de bateke oyo ekomi moyen ya kolobesa ti. Merci beaucoup. Oui, na côté la peine ndenge ndeko auti koloba na oyo etali entrepreneuria ngai mpe atako naza na mokakatano na ngai oyo ya miso nazala mpe na activité na ngai na mbaka nazalaka na boulangerie na ngai nasalaka mapa napesaka mpe bamama mapa ndenge bwa boulangerie epesaka malgré eza nango boulangerie ya monene te mpe na suka sanza nafutaka bango 20% na bango donc oya kokima tokimi awa bandeko baza batemwe bayebi toza na eloko te misala wana nyonso esali nini ekufi. Alors koyoka ndenge mpe nayokaka mame meras déjà depuis très longtemps na bandeki kozela ye akoma depuis basolaka na majane na tia liloba na ngai te nayokaka kaka nazela koya na ye to bandeki kozela koya na ye na mbakana amona na miso ye moko oyo biso nanu nga moko na mama Jean tosala na bana na biso tozalaka na mwa mini entreprise na biso wana ya boulangerie ye mama Jean lokola aza monganga adebliaka na pharmacie na ye nga azodeblie na boulangerie donc misala wana nyonso ekufi. Alors soki mama amoni possibilité ezali ya kosoutenir biso déjà à partir ya apo nde toza awa il faut tozala clair kozonga na biso na plateau il faut tozala vraiment sûr que makambo nyonso l'État asali effort à stabiliser la situation. Donc c'est-à-dire les États kozonga lelo na lobité bao bazonga ki lobi sort na bango za nini bakufi. On se soutient ezali ya ko soutenir biso ke mama za na ba moyen ya luki place moko par exemple na bibwa awa e bolokolo yebi musala ya mapa tozo la activité ya boulangerie pour soutenir bino et puis bato bazan nzinga na bino sango pe ya fondation ko sa nini e ko kende liboso. Voilà on a zaki na yango. Mama mbote na biso nyonso. En tout cas soki nazwi mongongo ya koloba oyo eza ngolu ya Nzambe. Naza kaka na maloba ya mama na bapapa na balobi. Ngai peut-être ba frère ba yekuta ngai tanga mutu ke kangami. Ngamu na bimsi pa una pesi. Ma suka na ngoti navandaki na mwana ba frère basongi lisusu bayekuluka bakiti nataliti non na kodi na ndaku na bimisi bakiti et puis bakiti wana bimisi wana ndaku wana maison wana eza ya ngai te eza ya semeki na nga ya za na vana nini elekela inga pona koma place wana kaka makambo bango oyo bazoloba oyo ya bitumba nga nasali une semaine 4 jours na Zamba na mboko babengi kisha peut-être baserve bayeba mboka na kisha bamboka na babomi batumbi ngape kuti baluka ngape quand même nasali une semaine 4 jours na Zamba naliaka te madame ayebite na za wapi bana bayebite na za wapi na bundi ti na ikobima na komi na pont kwangu bitumba oyo koboma oyo baboma ye batu na mukata na bachongo nga surprise na ndenge bakati ba majoro na mutu na ndenge bakati ba colonel na ba mutu bazomema bango 5 FARDC bakati bango na bazongi na bango tiki kwiti nga na misu nga nazomona na ndenge bazoboma bazopanza ndenge frère alobi en tout cas maweza te kutu ntaba obie ngulu mbwa aza na valeur ke mutu naza na ferme na ngai ka kuna na park ya soki okoti na park ya papa Kabila na ferme kuna fe mwana banda na ti lelo na yebi ko cha pati te
natika bato kuna ti lelo nayebi te bato wana baza ndenge nini bazali ou bien bakufa ou bien faire en fait basi batumbi ou bien ezali donc ndenge kutu namoni en tout cas mama esengo makasi on dirait ka nzambe kaka mutu atinde bino kake bokoma na sika frère wana pe azali po tosangana ngai na bino en tout cas botika mpe ngai te oza na position te. Ok. Merci beaucoup. Papa, maman, merci beaucoup. Hein? Merci. En tout cas, makambo papa balobi, maman Jeanne a na raison et émotion. Ya okakoloba makambo ya mona na mona te amona ngo kaka na kimokolo. En tout cas, na koyebisa bino, na kolendisa ka bino. Koyeba ete bato basukaka, biloko esukaka, ezaka na mutu moko te asukaka eza Nzambe. Tanke bino boza na bomoi bokufaki te, nano esili te. Nzambe akolongisa bino. Nzambe aza capable ya kozongisela bino biloko na bino même fois 100. Bino kutu bobungisi eloko malonga te. Eza na mutu moko abungisa eloko malonga. Job. Vous comprendre hein? Job avanda mukolo moko bayebisa ye bana na yo kote abandaki kolia na komela bakwe bakufi. Biboele na yo ekufi. Biloko na ye nyonso. Mais Job afingaki Nzambe te, acholaki Nzambe te, azaki na eliki ya makasi. Mwasi na ekuta yebisaki ye moni pasi eleki fingaka Nzambe to kufa na biso. Alobi isika malamu ebimaka, mabe pe esala na nini? Ebimaka. Na fidelité wana abandaki koyimayima te, azalaki mutu abandaki kaka kokumisa Nzambe. Na yango nayebisi bino papa mama na makambo nyonso ekomeli bino. Bokumisaka Nzambe, botika Nzambe boyebisa eke biso tozangi toza na biloko te totiki bandako na makambo nyonso na biso tomitiki epa na yo. Ye moko nde Nzambe, celui qui sonde les reins et les cœurs. Je sais que Nzambe ye moko akosonde ba reins na ba cœur ya batu bakoya kosunga bino. Er mosuku soki eleki boya kotémoigner que c'est Dieu qui avait voulu que tokoma boye. Nzambe aza capable, c'est lui le restaurateur, le réparateur de brèches cassées. Ata weza ya kobeba Nzambe akozongisela bino. Bozala na elikia, bozala na makasi. Ngai oyo ba escroquer ngai na 2004 na ndimaki teke na luki kotelema boye pe na pesa ba témoignage. To bimana mbali na ngana Lubumbashi kaka boye makolo na maboko na bana na biso bazaki na no mibale. Na mona pasi na lala na église na lingana témoigner yango po pete bomoni nga lelo na linga kolendisa batu ba mona ke ko ngape kote na uta kaka o Nzambe alikolo asalinga ndenge na komi boye aza capable pe ko salisa bino kokata eliki ate Nzambe aza na bomoi nga na mona pasi moko ya makasi ndenge na zabwe na za témoin vivant ya Nzambe yango wana na yoka la soni te kokubisa kombo ya Nzambe po na yebi kote Nzambe alokota nga soki ya lokota nga lobi lelo pe ya kolokota bino kutu boza pembeni wana Kinshasa biso touta musika papa te mama te ndeko te tocholama na ndeko na ndenge nyonso tosekama na ndenge nyonso tofingama totongama na ndenge nyonso me tozongisa te tobandaki kaka kolela Nzambe oyo ozwaka loku oyo nyonso ekomeli bino. En tout cas félicitations papa agronome yango wana biso fondation Emerence Lenge tozo promouvoir entrepreneuriat na ba valeurs humaines. Omoni papa wana atanga na ye aza na ba diplôme mais alobi ya pêche déjà piste de solution que azoluka ata moyen azwa biloko moko boye azwa mbongo moko boye a engagé pe na bato na ndenge ya agriculture eza mabe ye système wana alobi po biso na kata fondation Emerence Lenge tozo marteler mingi na secteur ya agriculture na élevage nde ba secteur wana ekotombola mboka na biso ekotombola makambo nyonso po ba grands investisseurs eza bilanga eza bibwele nga namoni papa agronome na mobali ya mama Jeanne po biso pe tosalaka pâtisserie. D'ailleurs toza na ba formateur tokozwa papa ya mobali ya mama Jeanne akozala mbala moko formateur ya kosala mapa tosala fondation nani boulangerie eza déjà en cours tokozwa ye lokola lisusu formateur to panda secteur wana bato bazali bapesi bamapa toluka nde nini bozo totikeli kaka mokonzi ya mboka ye moko makambo oyo eza pasi toza ebele édifice ya fondation Emerence Lenge eza wana. C'est pourquoi nous allons créer aussi tozoluka basunga biso lokola na kati ya fondation Emerence Lenge tozosala makambo nyonso avec nos peu de moyens
maintenant lelo bandeko na biso bauti bateke tozosenga bapesa biso makoki to accompagner bango lokola toza déjà na boulangerie na biso me makoki eza te toza na bilanga tolingi baporte biso main fort po totombola ekolo bandeko na biso bazolala à ciel ouvert papa te mama te bauti musika bato bamesanaka na bango via bilanga bakolamuka basoso na bango bazoteka bakwanga sikoyo lelo Kinshasa kwanga 1000 francs kwanga 500 bakosuka babivi wana bakoki te. En tout cas merci mingi biso toza na makoki te tika nzambe nde akokonsole bino po ata biso topesi mwa eloko ya moke oyo apesaka kimia ya libela eza nzambe totiki bino na maboko ya nzambe wana apesa bino kimia apesa bino eliki a espérer encore les bonnes choses restent à venir. Avec la fondation Emerance Lenge on fera des exploits elongo na nzambe tosengi mutu na mutu totia maboko esika moko quand ndenge dirika balobi parfois le malheur est bon papa lobi aza agronome mais aye kokuta na biso na fondation na biso toza na baéleveur baagriculteur bapisculteur baboulanger voyez donc tokomettre misala biso nyonso en synergie na bomoko totombola mpe mboka na ndenge mosusu. En tout cas merci beaucoup ya koloba eza ebele pasi na motema mais biso tokoki kokonsole bino makasi te soki tolobi ke tokonsole bino tokosi bino consolateur aza na lola apesa bino kimia bo na elikia na makasi persévérer encore patienter encore attendez Dieu va agir yango toyaki muke wana to partager yango muke wana to partager eza nango ebele te po bandaki kosala misala na biso toza na fonte eza kaka bacotisation ya biso mike po tokoki kotikana te biso moko nano tomisima baboko na baboko prise en charge yango wana. Merci beaucoup Merci Madame Présidente. Ba couple est combien ah ba couple papa na maman papa na maman tokobeta maboko
bale komi na makolo bango bakomi kobange bale komi na makolo bango bakomi kobange olololololo manenzelo kobange olololololo manenzelo kobange bale komi na makolo bango bakomi kobange bale komi na makolo bango bakomi kobange cho tozana ya koloba te bobondela kaka mpo na biso biso moko tokokoka te nzambe oyo alola yo okela mpe biso mawa afungola biso banzela mpo soki banzela efungwami na baprojet oyo ya malamu ya agronomie ya boulangerie antuka makambo kozala malamu nzambe nde apesa makoki yango wana biso fondation Emerance Lenge toza wana mpona kopromouvoir entrepreneuria na 21e siècle eza mutu na mutu bamama kotika bapapa bango moko te bokimi kuna papa azosala mosala mama azosala mosala bilanga kolona lokola papa agronome azali nzambe soki nzambe asungi azomona biso azomona mitema na biso akosunga kaka ata ya moke tozwi toya kopesa papa agronome asomba bagrain asomba babiloko alona mpo mutu na mutu azwa ata esika moko akozwa matembele soki mpe tozwi makoki mosusu lokola tozalaka deja na boulangerie na biso na kati ya fondation makoki nde eza moke lokola papa alobi mpe aza tokozwa ye parmi les formateurs tosala ata mapa fondation ebanda ata kopesa bato baza na posa me mutu na mutu kofanda maboko te bamama ata mai teka nzambe alekisaka bato makambo mosusu pete alekisi bino mpo boyeba mpe komisimba en charge mpo kuna bandaki kozala bilanga bandaki kosala bapharmacie makambo nyonso awa eloko eza te kokroise maboko te nzambe akopambola bino en tout cas fondation Emerance Lenge eza na nsima na bino tokotika bino te butu moi nzambe na biso akosalela bino ya malamu elikya epai ya nzambe merci beaucoup soki mutu mosusu mpe aza na maloba kopesi alobi anga mama jean atuka mama Emerance na opeso merci makasi matondi mpena mama na ngai na soutien nyonso oyo soutenir biso parce que kotika bisika oyo ozalaki makambo bandai kosala ça me fait mal napesi mpenza yehova matondi tunga mpe baoyo molai oyo ozalango oyo osali epala biso kotika yango tunga mpe baoyo mosusu bakokutana makambo lokola biso okoka mpe kosoutenir bango nzambe azanga mpe kopambola napeso mpenza merci tikete nzambe yopesa biso makasi opambola seigneur président mama Emerance Lenge tobondeli nzambe lokumu nkembo ezonga epai na yo okozala likolo na se yo bandaki na biso mpo ozokisi na biso tikete nzambe yo opesa biso makasi yo opambola seigneur président mama Emerance Lenge na kati ya fondation oyo nzambe na Israel po ete bao nyonso oyo otie na nsima na ye yawe nzambe bazala bapasi na baproblème bayeba na kozwa consolation tika ete nzambe ya Israel zala mobate na biso ya kombo na nkolo na biso Yesu Kristo ya Nazareth nde tolobi amen. Amen. Vale comida makolo, vamos a comer con bange. Vale comida makolo, vamos a comer con bange.
chers internautes, tous allés à la fondation Émérance Lengue. Voilà, tout le monde a vie à chaque membre de la carte Nayango. Tout le monde est aussi au côté à Cordon. Bonjour Cordon. Oui, bonjour. Ouais, comment on peut vous appeler? Moi, je suis Barthélémy Kiarondagwa. Je suis aussi membre au sein de la fondation Je suis Cordon. En fait, je suis très ravi de cette visite que nous avons effectuée ici aujourd'hui pour voir nos frères, les membres des familles qui ont été victimes des guerres, des inciviques au niveau des Maluku. Ça, c'est une guerre qu'on peut dire une guerre, je ne sais pas, ethnique ou tribale ou communautaire, je pourrais dire, mais qui endeuille beaucoup de familles. C'est pourquoi les victimes qui sont des déplacés internes, ici dans la commune d'Ensélé, ils ont quitté Maluku pour ici la commune d'Ensélé, ils dorment sous la belle étoile. Ils n'ont pas d'abri, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas d'assistance. Maintenant, la Fondation a pensé venir rendre visite à cette catégorie de populations qui sont marginalisées pour la simple raison du banditisme urbain. Parce que Kinshasa, Maluku, c'est une commune parmi les communes, les 24 communes qui composent la ville de Kinshasa. Mais malheureusement envahie par les bandits qu'on appelle les Mobondo ou les Kuluna. Alors, l'objectif pour nous était de venir rendre visite et compatir ensemble avec eux, avec les paix que nous avions amené. Nous avions amené les vivres et non-vivres, où nous avions aussi amené une petite enveloppe pour leurs subventions, juste pour la ration d'aujourd'hui ou demain. Ça dépend de la façon dont il faut gérer ça. Mais pour nous, c'est une joie, parce que nous avions partagé les paix que nous avions. Nakatia Fondation, on a voulu partager ensemble avec eux. Et c'est juste l'occasion pour interpeller le gouvernement, surtout le ministère des Affaires sociales, pour voir à quel niveau lui aussi est concerné dans cette question. Parce que c'est lui qui gère les affaires sociales et actions humanitaires. Ils sont dans les besoins humanitaires. Et il n'y a personne pour faire les dossiers, pour faire le suivi de leurs dossiers. Bien sûr, les autorités font le suivi de la question sécuritaire, mais les sociales impactent aussi sur leur vécu quotidien. C'est pourquoi nous interpellons le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire, le ministère des gens et d'autres organismes internationaux et les agences du système des Nations Unies. Peut-être de profiter de cette occasion de soutenir la Fondation pour cette occasion. Moi, je suis merci beaucoup. Et ça nous honore beaucoup parce que c'est une fondation qui soutient aussi la vision du chef de l'État. À part ça, vraiment, je ne peux rien commenter. Merci beaucoup. Merci. Salut. Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle secrétaire de la Fondation Émérance Lengue. Comme vous le voyez, vous avez pris des images. Nous sommes venus voir nos mamans, nos sinistrés, les papas aussi, qui vivaient dans le village de Mbakana et aussi dans la commune de Maluku, qui ont connu beaucoup de difficultés suite à des guerres civiles qui sont là-bas et aussi à des catastrophes naturelles. La Fondation Émérance Lengue a eu l'initiative de venir leur voir parce que, comme notre devise le dit, ensemble pour notre social, nous travaillons pour soutenir nos frères et sœurs congolais et même aussi à l'international, mais nous commençons d'abord chez nous-mêmes, comme on dit, ça commence d'abord chez soi. Avant d'aller chez les autres, on commence d'abord chez vous-même et c'est là où les choses vont bien aller. Donc la charité bien ordonnée. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Exactement. Okay. Alors nous sommes venus voir nos mamans sinistrées et aussi nos papas qui sont dans diverses activités, dans l'agriculture, dans la pêche. Nous sommes venus les trouver ici, vous avez pris des témoignages qui sont désolants. Alors, comme vous l'avez vu, notre fondation est venue les aider. Nous sommes venus d'abord aussi faire l'audition, écouter ce qu'ils ont à dire, voir comment est-ce que le gouvernement peut les aider. Et je pense bien qu'avec le travail des journalistes et des médias, nous allons transmettre ça afin qu'un plus large public puisse aussi apprendre ce qui se passe à Mbakana et aussi à Maluku. Merci beaucoup pour votre présence ici, parce que les médias sont ceux qui transmettent la voix des faibles. Nous sommes contents et merci beaucoup. Nous voulons aussi savoir si tout participant ici fait partie du groupe ONG et Émérance Lengue. Oui, ici les participants sont là, mais bon, comme nous sommes un groupe aussi ouvert, il y a des membres de la Fondation Émérance Lengue, mais ici aussi il se trouve
les sinistrés qui ne sont pas dans la fondation. Ok, la fondation est en train d'aider aussi les gens, même qui ne font pas partie du groupe. Okay. Même ceux qui ne sont pas dans la fondation adhérés. sont aidés. Ils ne sont pas adhérés, ils n'ont même pas la fiche d'adhésion. Oui. La fondation des aides, en tant que Congolais, nous compatissons à leur douleur et voilà pourquoi vous avez vu les membres et les non-membres venir pour avoir un petit rien afin de subvenir même à leurs petits besoins. Ça me parle au témoignage que nous avons entendu ici. Un être humain est en train de couper un autre être humain. On ne sait pas si c'est au dépit de quelque chose. Comment tu sens ça? Franchement, c'est désastreux de voir que le Congolais est d'abord maltraité à l'Est là-bas par l'ennemi rwandais. On remarque aussi que les Congolais eux-mêmes se tuent. C'est un problème civique. Je ne sais pas comment dire ça. Mais bon, on n'a pas autre chose à dire, seulement que demander aux autorités que la paix revienne dans la nation, que la paix puisse revenir, que les gens puissent bien se traiter. Parce que nous sommes Congolais, la paix doit commencer entre Congolais avant d'aller à l'international. Nous combattons à l'Est, que la paix vienne entre nous-mêmes. Je sais que les autorités sont très bien équipées pour que la paix puisse revenir dans cette partie de la nation. Je sais que Dieu, avec l'aide de Dieu, la paix revient. Okay, merci beaucoup. Maintenant, quel est le message que tu peux laisser aux autorités de notre pays à propos des gens qui sont massacrés de partout? Le message à donner, c'est que d'abord que les dirigeants puissent voir, parce qu'avant de pouvoir faire quoi que ce soit, ils doivent d'abord écouter et même voir d'eux-mêmes. Là, ils pourront bien traiter les dossiers. Nous sommes venus ici pour prendre des images afin de les transmettre. Et par là, je suis sûr que les gouvernements vont voir et puis vont faire quelque chose afin d'aider afin de notre population qui est à Mbakana et à Mali. Ok, merci beaucoup. Okay. Nous serons forts. Ça, c'est le deuxième, nous devons avoir l'esprit de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est que vous avez un système néné. Soit vous avez un entreprise, mais ça a quelque chose tant que tu es en vie. Parce que les billets, tout ça, c'est un travail. Donc, tant vous avez en bonne santé, vous avez quelque chose, vous avez bénir Yango. Et ça, le coup, vous avez vous avez une bonne santé, vous avez un côté. Mais karma, vous avez quelque part, vous se mollir. Et quand vous avez une bonne santé, vous allez vivre. Donc, quand vous vivre, c'est que vous avez alors, faites quelque chose. Parce que sur la fondation Barani, vous avez la nuance au gouvernement central. Pour moi, je suis bon dans la institution Alta. Le président de la République est mon côté via habitant nyonso ya mboka na yo mais na mukemo ki osalima tembe wana salima sango wana sali kwanga wana sali lipa mais ensemble pour ça quelque chose oyo et qu'on permettre que na famille na biso tout le monde quelque chose tout buka quelque chose. Donc je demande à tous les jeunes tous à la soucier ya ba vie na biso de ne pas se livrer dans la délinquance, de ne pas se livrer dans la débauche, de ne pas se livrer dans la insanité. Tout le monde est là, garçon, comme va pédé, ma fille va comme lesbienne. Pourquoi? C'est parce que les gens vont utiliser de manière, on ne sait jamais. Alors moi je prierais que les gens de se donner au travail. Fondation Mérance Leng, ils ont disposé même de formation gratuite. On nous a dit membres. Vous voyez qu'on a vous voyez qu'on a la mapa. Vous voyez que ça l'élevage, vous voyez que ça tout ce qui est métier. Fondation Mérance Leng a fait sa formation. Alors avec cette bonne volonté, nous allons s'adhérer à la vision. Et ensemble, l'État gouvernement congolais a accompagné ceux qui ont moni que va s'intéresser plus à la fondation. Donc voilà notre émission. Tu peux assister aux membres de la vision, à problème na bateki. Merci Direcab, merci vraiment de tomber le binôme à tomber. Peuple congolais nous sommes jusqu'à Bozali, on a toujours Direcab, il y a fondation Mérance Leng. Tous les gens bapolitisien na biso mususu bazozwaka bambongo bazokende osakana nango na libanda mboka mais tomoni kaka mutu moko boye mama moko boye aoki compassion ya peuple compassion ya bandeko na ye lelo aye kosepelisa peuple congolais vraiment totombeli mwa bino mokolo malamu bokende mwa malamu fondation na bino oyo ekende liboso. Merci. C'est Direcab, s'il vous plaît, pour adhérer dans la fondation, qu'est-ce qu'il faut? En fait, pour adhérer dans notre fondation qui est la nôtre tous, il faut d'abord être congolais. Oui. Ça, c'est les premières préoccupations, première obligation.
d'identification. Et deuxièmement, avoir l'âge de plus de 17 ans. Et 17 ans révolus et avoir une photo passeport et puis souscrire votre carte des membres. Et ça, c'est en général. Et vous aurez droit à assister à des réunions, vous aurez droit à assister à des formations, parce que nous sommes donnés aussi des formations sur la citoyenneté. La citoyenneté de la nouvelle, en fait, une citoyenneté de la nouvelle personne. Parce que vous constatez actuellement, nous avons beaucoup des anti-valeurs. Il y a une délinquance atroce qui se vit chaque jour dans nos milieux. Alors nous sommes là aussi pour cadrer la jeunesse, soit cadrer l'humanité dans un bon sens avec une citoyenneté modèle. Voilà, c'est ça notre mission. Donc pour adhérer, c'est seulement avoir une photo passeport et puis la carte d'identité. Et ensuite, souscrire votre carte de membre qui est de la Fondation Émérance Lengue. Merci. Et l'adresse L'adresse, nous sommes sur Bandal, nous sommes dans la commune de Bandalungwa, sur avenue Bandibou, numéro 132. Référence sur rond-point Moula. Ok, merci beaucoup. oza mwana lumière place lumière eza eyebanaka lumière babomba te na sebi oza mwasi mobali amemi basobenga bote mwasi mobali biso ebe obange biso zamba suteni baprojet oza na mo tabi tumezobunda na kuna mazoede bageponse kingani soit un fiske elo basali ezalaki lelo ya bamama ya bajene ekozala jour akozala les amis de Mirage Fox One Fondation Émérance Lengue, viva! Viva! Fondation Émérance Lengue, viva! 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 Fondation Émérance Lengue, viva! 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 Ensemble pour notre social. De Banza London TV